le 5 octobre, avec les enseignants catholiques, basi balevaki yango. Ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, et là, comme mon côté, et qu'on justifier que bana batanga te. Alors, dans le baki on est bandeli, les lois esengeli ko considérer le komoko. O ezali ko le canal sikoyo, ezali grève te. C'est un mouvement anti-gratuité. C'est un mouvement anti-gratuité. Ça n'a rien à voir avec la grève, parce que la grève, même au Tolobaki illégal, ça a été levé. Nazo senga bino loko moko. Président Tshisekedi asi abimisi bino ba para na boumbu. Yako uzwa ba enseignant en charge. Mutu moko te akoki ko permettre que ba para bazonga na boumbu wana. Mutu akozonga na boumbu yako uzwa ba enseignant en charge azate. Ezali responsabilité ya l'État. Il y a même certains parents qui sont manipulés. Ce que na kati na bino, obo permettre tofuta esengeli kozwa parents ndengwana alongwa na kati na bino. Parce qu'il y a certains, d'abord ils ne sont même pas parents, mais obo boki na kati na bino pour tenir ce genre de discours. Gratuité za na kati ya constitution, etali mutute etali peuple congolais nyonso. Oya boy gratuité akata ba page ya constitution oyo komi makambo gratuité na kati. L'État mutualeki l'État na makasi azaki. Nazali ko rassurer bino que bana bakotanga et bazali suivez, écoutez, suivez. Je vous ai dit ici que son asilisi bozonga na ba école na bana nazo sala ronde. L'État azali kozwa ba responsabilité na yesikoyo. Quand j'avais décrété illégal la grève aux enseignants, il faut privilégier le dialogue. Et pourtant, le dialogue avait déjà été annoncé avant la rentrée scolaire. Dans le moment où tozali koloba tozali na kati ya dialogue. Et puis grève ezalité. Ce qui n'a lobby nazali ko considérer que mouvement ezali ko salema en dehors des normes, mouvement anti-gratuité, l'État ezali ko s'assumer. Ah boye na tongo boye pa ya l'État. Dans le secteur, il y a éducation. Nazo senga bino sikoyo bozonga oya bosangani bokota boboto bozonga bino nyonso tozali ko sala ronde sikoyo. Bansenye zali ko banseignement ezali ko banda kaka lelo. Bo perdre tante bande sengeli baza na kati ya classe bo kende nazali sima na bino sikoyo. Merci beaucoup. Allez-y, je vais vous